boso ezali Congo eleka kite Congo tozali lelote mais kozala Congo ya mayele ya solo na kati ya invité na biso pe aussi to bengisaki ba chercheur kimbangiste parce que ba te belé ba kozala pe na ba confusion ya ba recherche to kozala nango entre l'église kimbangiste to ba doctrine kimbangisme na oyo mususu ba kokanisaka e kozala ka ndenge nini to ko betela nanu papa wana maboko azali chercheur to betela na maboko ko leka na kata podium na biso betela maboko makasi ya solo ye azali pona débattre kasi ye azali kaka na mwa mituna oyo nga na kotuna ye boka kolanda ye malamu na solo papa ko kovanda na yo se présenter ozali nani pote bato bayebi yo te bakoyeba soko ozali nani na nkombo ya tata mwana mpe Molimo Santu ngai nazali chercheur kimbangiste nkombo na ngai Mopini Etienne nakotanga nazali juriste nayebi te so makambo mosusu ezali botuna me nalingaka boyeba oyo wana. Merci nango koya na invitation na biso mais souci na biso ezalaki olandi pasteur olandi pe prophète olandi makambo so salami awa balobi ete prophète alobi sans kombo ya kimbangu Afrique ko développer te Congo ya siki kozala toujours na passe mais prophète alakisi pe awa ki ete ya solo ya que le nom de Christ ya ngwana ndewe ko bikisa ya ngwana pe kozala na Congo ya sika kasi yo lokolo zali chercheur kimbangiste mutuna na biso zali ete mutuna wana batebele bakotuna kanga ya ngwana ba télévision balakisa mo bikisa zali kaka moko ye wana kimbangu kuna pa lobi mo bikisa zali kaka moko ye wana Yesu Masia mais l'église kimbangiste na yibite ba bikisa on dirait bazali mibale kimbangu na Yesu na yibite so na lobi lokuta tola nanano chercheur so akwe ko expliquer nini mobiki si nini azalaka na église kimbangiste Yesu to kimbangu. Merci mingi nyonso eleki awa na sepeli nango mingi nyonso eleki awa na sepeli nango mingi pamba te ezala pasteur ezala prophète ezala papa soko pasteur soko prophète lisusu bango nyonso bazali koloba liloba moko mais sans penza koyeba ndenge nini baoki kokoma na liloba yango pamba te susi tovandeli awa ezali susi kitoko ya mutu mwindo amiyeba aluka nzela ya kobima na pasi oyo ezali kokamba mutu mwindo et en particulier Congo parce que Congo nde esika makambo il fallait ebanda nde ekokende na mokili mobimba na ko répondre na question wana ba sauveur mibale sauveur azali moko Nzambe azali na programme na ye programme ya ko récupérer mokili na ye oyo ekweyaki na maboko ya Satana et il faut batu na ye bazongela ye esika alors prophète sauveur azali moko Jésus-Christ sauveur azali Jésus-Christ na processus oyo Nzambe atiaki po na koya kosikola batu Voilà ce qu'on rejoint le côté pasteur. Tokei nazali kokeni Sauveur azali Jésus-Christ. Mais Simon Kimbangu azali nani? Simon Kimbangu d'abord balobaki yango wana prophète alobaki yango azali Molimo Mosantu. Molimo Mosantu musala na ye nini? Molimo Mosantu musala na ye kosilisa processus wana. Yende akoya kosilisa akoya faire aboutir processus wana. Tokei nango pambate na yoka ki pasteur alobi alingi kaka Bible ngana ko kende sika mususu te. Makambo na ko kende nango na kotanga Bible bo pesa kanga temps ya kotanga. Nali na merci beaucoup mais 10 minutes ezali muke parce que oyo ezali leçon monene. Ezali leçon monene na lingi koloba. Pambate
na maloba ya pasteur na lobi pasteur a rejoindre prophète na bamususu sans le savoir. Alobi na maloba na ye te Congo ya sika nde oyo ezali na Apocalypse 21 1 à 3. N'est-ce pas na kanisa alobi yango awa. Ye moko pasteur alobi Congo ya sika ngana note yango awa. Na yebite soko ako wanga na maloba na ye. Apocalypse 21 1 à 3 alobi yango. OK? 1 à 23. Donc à 21 1 à 23. Likambote, c'est très bien. Asali malamu mingi. Pona nini? Pona esika wana. Jean balakisaki ye mabele ya sika na lola ya sika. Ekuna balobi temple ekitaki na kati na mabele wana. E amonaki nzambe ye moko, nzambe akiti kovanda na batu. Dieu lui-même akiti kovanda na batu esika wana. Ndeko loba ete na Congo a reconnaître que nzambe avandi na biso awa. Azali awa na biso. E tolobaki Simon Kimbangu azali Saint-Esprit. Mutu ako faire aboutir projet oyo ya kosikula mutu. Jean 14 verset 15 à 17. Na lingi kotanga yango. Jean 14 verset 15 à 17. Elobi boy. Elobi boy. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera quelqu'un d'autre. Mutu musus. Le Père va envoyer l'Esprit Saint. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père. C'est Jésus qui parle. Et il vous donnera... Non, c'est le Père qui parle. Et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne les voit pas. Il ne les voit pas et ne les connaît pas. Vous connaissez l'Esprit. Attendez. Vous connaissez l'Esprit de vérité. Parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. Merci beaucoup. Ah, une minute. J'ai contredit. Voilà. Donc, pasteur Atangi, kuna na mokanda balobi bakotinda mutu. Donc Jésus a yebaki ke simana ye ezali na mutu mususu. Mutu wana nde Saint-Esprit. Saint-Esprit wana ye wana prophète auti. Nde mutu wana. Mutu wana nde Saint-Esprit. Yende akoya kosilisa makambo. Tangela biso na Jean 16. Verset 7 à 13. Bien-aimé, j'ai lu au nom de Jésus. Jean 16, verset 7. La parole me dit ceci. L'esprit de vérité va venir. Oui, l'esprit de vérité va venir. Verset 7 nous dit ceci. Pourtant, je vous dis la vérité. 2 points. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Jusqu'à 7. Non, je ne suis pas pressé. Atangeli malamu biso ete nkolo Yesu alobi esengeli malamu ngana kende soko na keite ye akoyate ye akoyate esengeli ye aya ah tokei tosali ba atanga ki wana balobi ça y est ye nani oh Yesu aza koloba le Saint-Esprit c'est qui ah tozo kende ko découvrir
Na Congo la vérité foyer. Révérend, c'est clair. Yebisa pasteur, yé nani. Parce que pasteur a dit qu'on comprendre que Yesu a dit qu'on promettre tout le monde quoi koya. Moutongo ezali nani. Tokende na ye nani. Pamba te na yoka ki pasteur koloba ete Kimbangu azali na Bible te. Kimbangu azali na Bible te a confirma ki yango malamu. Menga nazali kokende kolakisa ye ke Kimbangu azali na Bible. Yende Saint-Esprit. Parce que yango na lobaki na bino to landa papa oyo na boke binyonso. Eza boete ezali poto baksa mayele. Révérence à la kimia baza kolakisa yo Yesu azali kolobake mutu mwa ko yana sima na ye parce que ye musale sila kite. Mais azali koluka to ye ba mutango ezali nani? Parce que bon la pasteur te bazali ko périr par manque de connaissances. Soko mutu ayebi eloko te tala ni batana ba mama. Soko mutu ayebi eloko te mwana na école primaire batangi si 1 moins 2 égale impossible. Na école primaire biso nyonso totanga kindenge wana. Na école secondaire sikoyo réponse ya 1 moins 2 eye. 1 moins 2 égale moins 1. Soko discuter na mwana ya école primaire. Akotika la kaka koyebisa yo 1 moins 2 égale impossible. Parce que azangi connaissance. Kimbangu azali na Bible te. Ngana lingaki na banda kuna c'est vrai ezali leçon monene batata. Na lingaki na banda kuna pona koma na isika yango. Mais l'accès biso rapidement voilà. Mbangu. Nambala moko. Na 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 elobi boye. Soko kotanga papa. Ngana linginde otanga po na loba ya ngai te. Rapidement totikeli na 4 minutes ba sala biso sine na résume. OK, 1 Corinthiens chapitre 2. Yo pesaka ba verset yebisa biso Kimbangu aza na Bible. Ah, merci beaucoup. Soko bo permettre ndenge wana. Ngana lingaki ye moko amitangela. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Elobi boye. Molimo mosantu nde akundulaka makambo oyo ebombami. Donc musala ya molimo mosantu akundulaka makambo ebombami, même les secrets profonds ya Nzambe. Or tozongi na Daniel, mokanda na Daniel chapitre 2 verset 27 à 28. Tozali koluka molimo mosantu wana. Verset 27 à 28. Elobi boye. Daniel azali ko répondre na mokonzi. Réponse ya Daniel yango. Mokonzi. Makambo oyo yo monaki ndenge osengaki ba savant, ba docteur tel que pasteur azali docteur na ebe azako mikumisa docteur. Donc ba docteur, ba savant, ba nani, ba koki kopesa yo réponse ata muke te. Kasi kuna na lola ezali na Nzambe moko. Mosala na ye kokundula makambo oyo nyonso ebombami na molili. Or, Kimbangu na définition nango mbangu di Afrika ya swekama ya tombe. Ça veut dire mutu oyo akundulaka makambo oyo ebombami na molili. Soko tozwi kaka phrase wana tokuti déjà Simon Kimbangu na kati na Biblia. Soko tokei na 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Balobi boye bokata makambo te bozela kino nkolo akuya. Nkolo nani? Bapesi définition ya nkolo wana. Oyo akokundula makambo oyo ebombami na kati na mitema ya batu. Oh, so na kikongo soko tozwi oyo akundulaka makambo oyo ebombami na mitema ya batu, anemo tozwi Kimbangu. Akoya wapi? Parce que il faut na leka na yoki ke nazana tamuke. Akoya wapi? Esengeli tola kisa pasteur ke akoya awa na Congo. Kolo Yesu asekui.
nayokaki ye koloba makambo ya kosekwa. Kosekwa ezali bonzambe te. Pamba te kolo Yesu tango ye azalaki na ekulusu agangi tanga na Matthieu verset 27-51 okei. Tango kaka ye agangi alingi kokufa balobi ba cimetière efungwamaki batu basalaki nini basekwaki eskende bazalaki banzambe te. Et nalingi kotuna pasteur yeba boye. Il n'y a qu'un seul nom de Jésus. Aïe aïe aïe. Jésus oyozali koloba ya wapi. Posoko otangi na Matthieu 27 verset 17 à 18 na Bible wana. Soko oyebaka te tikana yebisa yo ke Barabas kombo na ye mususu azali Jésus. Betele na maboko ya solo. Eka makambo ya koyeba. Nazali komona ozali kolakisa mukanda, ozali kolakisa photo moko. Yeba ke photo wana ezali elongi ya Jésus te, ezali ya ba acteur. Gibson, nde mutu bazwaki tango ya Jésus photo ezalaki te. Na continue. Nalingi kolakisa yo ke akoya awa na Congo. Ça rapidement to tikeli na 2 minutes papa akoya awa na Congo. Akoya na Congo. Jésus a sekui. Amati likolo. Baye koli na ye ba monaki Jésus bayambiye na mapata na yebite soko yebi yango soko yebite. Je connais ça. Voilà. Mais akendaki wapi? Parce que awa likolo soko otali boye. Yo zali amoni likolo muto amati kula likolo amoni awa ekomi likolo. Akendaki wapi? Boye bake ayaki awa. Esaïe 19 verset 1. Elobami boye. Esaïe amoni nzambe amati na lipata akei na Égypte. Égypte nde Afrique oyo ndenge babandaki kubenga yango. Okokende kotanga na yo moko na 2 Chroniques chapitre 12 verset 3. Et sika ba définir Égypte na Éthiopie na Libye na Soukout. Donc Soudan nyonso babandaki kobenga yango Égypte. Amoni nzambe aye na Égypte. Égypte ya wapi? Verset 19. Il y a Esaïe 19 elobi. Na mokolo yango. Ezali na mokolo moko kuna katikati au milieu du pays d'Égypte. Bolimbisa na tanga esika wana bandeko. Parce que na lingi na tanga pasteur ayoka bien. Pasteur Zoba verset biblique quand on commis presque na souka. Rapidement to tikeli na 2 minutes voilà. Bana bambake. Bon, totanga bandeko totanga bolanda. Un jour, il y aura un hôtel pour le Seigneur au centre de l'Égypte. Et une pierre dressée pour lui près de sa frontière. Ce sera un signe prouvant que le Seigneur de l'univers est présent en Égypte. Nzambe akeko vanda na bango na Égypte. Ntango na lobaki, tango alobi Apocalypse 21, na sepeli a reconnaître que Nzambe akoya ko vanda na biso awa. Ok. Quand les Égyptiens crieront vers le Seigneur à cause de ceux qui les écrasent par l'injustice, le prophète Azali Koloba, Nzambe akosalani, il leur enverra un sauveur qui les défendra. À côté de la bango mutu, oyo à défendre bango, tokei, et il les délivrera. À continuer, le Seigneur se fera connaître aux Égyptiens, et ce jour-là, les Égyptiens connaîtront le Seigneur. Ils les serviront en lui offrant des sacrifices et tout. Voilà, et si quand Nzambe akoya kofanda na Afrique. Pourquoi akoya kofanda na Afrique? Parce que na Afrique, ndenge na linga koloba na ebandeli me makamo. Pona biso tozwa solution to yeba nini ezali na biso. Esengeli nano totuna tosalaki nini po tozala na kati na situation oyo. Parce que mutu sengeli ayeba. Jérémie alobi yango na Lamentation 2 verset 13 à 14. Était les prophètes baoyo bayaki epa na yo Jérusalem bakosaki yo
balobaki na yo te likambo nini yo osalaki po ete soko bayebisaka yo likambo osalaki, ça aurait changé ta situation. Lamentation 2, 13 à 14. Donc, naboye kaka Jésus nde akoya kokamba mokili oyo. Bon, tosalaki nini po tozala na kati na pasi oyo. Jérémie 50, verset 6 à 7. Elobi boye. Bato oyo babandaki kosala soko bakei bisika nyonso mutu amoni bango ale bango. Banani baliamaki na mokili. Bato mwindo to midele. Bato mwindo. Bato babandaki kolia bango. Soko bale bango balobi biso toza na faute te. Bango moko nde bazali na faute, tozali kolia bango po batikaki nzambe na bango. Omoni? C'est-à-dire il faut koyeba situation tozali nango euti wapi. Maintenant na kozala mobikisi na Kongo ya sika. Mobikisi na Kongo ya sika papa. Oyo tozali kotanga ye awa. Oyo nde akoya kosala ete Kongo ya sika ezala kitoko. Pamba te kombo na ye Simon Kimba. Bana wamba ke. Donc tu na une minute papa la kisabiso nani wana akozala wapi nengo tukoloba ite sauver wana kozala nani. Merci beaucoup. Nalingi kopesa bilemo na kati na Biblia po ete to comprendre. Rapidement tu na une minute. Papa alingi kaka Bible. Voilà. De topesi na Bible isika mususu te. Voilà, sauver wana. D'abord, tobandi na Michée chapitre 4 verset 6 et 7. Toyoka yango. Le Seigneur déclare, ces jours-là, je rassemblerai les blessés, je regrouperai ceux qui sont en exil et ceux que j'ai traités durement. Avec les blessés, je ferai un peuple qui restera en vie. Oui, avec ceux qui sont en exil, je ferai un peuple puissant. Alors, moi le Seigneur, je serai le roi. Ngai moko nzambe nde nakozala roi na bango. Mais Kimba mwaza te place wana. Tokei ngai moko totali na lobi kezali elembo. Ba oyo bazalaki en exil batekaka bango bazongi. Bazali ba américain, bazali banani. Ba indo tomoni bango te bayaki awa. Alobi nakobanda kozongisa bango soko bovoni bilembo wana ngai moko nde nakodirige bango nakozala roi na bango. Yeyo azali awa Esaïe 53. Esaïe 53 vous notaka Esaïe 53. Yeyo azali awa. Toko comprendre pourquoi pasteur azali na problème ya koyeba ye. Ezali awa. Oui, qui a crié à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire le regard. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. Mutu oyo azali nani? Batu soko batangi bakanisi ezali kolo Yesu, mais tikana yebisa bino ke ezali kolo Yesu te. Toke kaka verse na nani wana. Tobandi na 9. Kaka wana poto ganita. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal et il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Yesu abotaki? Kimbango abotaki. Yesu bakundaki ye na lilita ya ye moko. Esika Joseph d'Arimathée akendaki kotia ye. Kasi oyo balobi awa bakokunda ye elongo na batu pamba pembeni na ye barishe bakozala. Pasteur akomina na Lumbashi te komona esika bakundaki Simon Kimbangu. Bakundaki ye na batu pamba nzela katikati sapin 1 esika ya barishe ezali elembo wana ezali. Balobi yende mutu ako faire aboutir awa na suka. C'est lui qui fera
aboutir les projets, les programmes de Dieu. Ça veut dire programme Oyo, Congo ya Sika. Programme ya Congo ya Sika. Ezali Simon Kimbangu. Voilà, ya solo tosilisi. Yazali chercheur kimbangiste, ya solo chercheur mususu pe. Boya beaucoup ta contact na mission na biso na ba bande passante zali ko leka beaucoup ta contact na biso émission na ko continuer toujours zali ko na presque na suka pasteur en tout cas il ba suka ezalité pesa papa au moté soit ba verset biblique oya tangelio kene ko tanga ngoma la mon avis que la prochaine émission na biso aussi oya personne ko li ko tanga verset moko rapidement pesa na moté. Merci beaucoup. Oya bengi esprit alors que Isaac Kimbam c'est toi qui bam c'est Jésus. Je lis 2 Corinthiens 3 verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus. Donc, le Seigneur, c'est lui qui est en tout le temps. Et puis, Pongo Yassika, acte chapitre 4, verset 12. Congo est l'équipe à Congo Nyos. Oh, Seigneur, c'est le nom de Dieu. Et puis, voilà, merci. Révérend moté,